bêtise à lobby et ça mabé en tout cas à l'obéra sur bisoté. Par rapport il y a ma voix sur tout. Ouais, par rapport il y a ma voix naé honorable Aza Mutumunene à Solana yote Koko Sele makamamini ndengwana ba bese ngande mobi odia bese ngande sali mabé donc à cause qui naé donc eza bien te pour y aller baramin comme va fan pour ça ne fan ça ne engagé tout le gars biso tout ça engagé na victime ti asa ka asa engagé te bon baba fa base beli base ba wario ba lobela grand prêtre wana ndiko na bango mobali orchestre mini le quoi F victime tout ça li mama minene na mokili ba vision à patron à mon ada ba Stade de France pour patron nga banda a tika kozala ba place à leka banda kenda tilelo patron ba elote banda sala droit chemin a kenda tilelo yeka respect na bayaya oui tous ça équipe minene tout ça équipe minene tu on a ba CF équipe minene ba Athletic équipe minene mais Real ba beta ba on peut baler et sika moko mais Real combien de trophées Ligue des Champions mais fallait pour Real Madrid combien de trophées combien de ba concerts à minene à beti on se comprend donc victime là Real Madrid tout ça c'est comme tu beta là équipe tout tu beta là Marseille tu beta là Brice tu beta là tout mais victime na minute numéro 1 Afrique orchestre minene patron na biso fallait pour à triple 3 arena semaine au espace à 21 jours muta sala monte Paris la Défense en Angleterre ING oui tout ça orchestre minene ko le orchestre tout ya RDC parce que surtout qui n'est pas sale il fallait abeti ba mystère surtout à Congo ba comme il monte maison mère après 14 ans premier concert au livre na poto yango surtout beti ba Paris et puis patron et puis bisoté bango mutu ba créer yango wario monta le belanga bango ka ba créer yango ka pamba ba porte parole na bango ba comme ko chrétien fallait comme ça yango loku na lina yeba patron nga faide na ba bob sanga no vi ba la sanga vidéo ou aneni ni patron a sala test ngo boka na maison mère na ba te a sala test na maison mère parce que na 98 nga na le kana fali na télévision on a ça na tala l'entente le kana émission Bouyeboy na avenir mon ama tongi wana to sala bangade dans Ngados après un rôle na quartier latin après ba wongi penser na ba 97 ya sala wa passer la test wa passer le kuta ba créer ka histoire mo ko fali pour pas que na kota wongi musique tuna bango ya ko bilos ko ba je bo sa berer anenini 2000 combien bon ça comme ça quartier là aka ni ka ko sunga yembi kitoko entraînement a sali makamwa danger après 3 semaines là kenda na pas so ba pesa ipe lumière non quartier la te pesa fallait lumière te et loko sala fallait le kangada tchelelo c'est 3 chemins parce que ba mise tout ba na quartier la te ba sala ba bompe ba bimisa lelo epesa makambute parce que ba sa vision mon côté ba maile mon côté pas 300 maïs mais ça sala 3 chemins donc biso tilo totam la kana 3 chemins so mon ba Paris la Défense ale te ndingi sara to ko takana yango to saka na 3 chemins donc quartier tellement ba nitinga okesa na yeba ka kutu te so na sala kana yeba ka te quartier la te tina zalate na yeba ko tina zalate na siba bien ndonga mema yo na yeba ngo tina bite ya memanga na yebite ya koma kuna na yeba ka te na yeba to so za ndo to so za ndene na yeba ka te oui na yeba ka te d'ingratitude te patron ya quartier la tele kana boso na politique ba tuna ka kisi njo ka sala ke pa na yo oka réponse na quartier latin eza orchestre oyo fali aleka le selon goût tu n'intimide que côté dans documentaire et que côté dans documentaire ça va chef d'œuvre les sons que côté dans documentaire te moi le selon côté dans documentaire eza talala tabata ka source ya nous bossa na source quoi des longues jambes ma sœur chérie Princesse Mukendi je t'aime ma chérie batala ka source pour nous monter la sourcité batala ka source on dit Cristiano Ronaldo chino batubani Madeira mboka mweza na Portugal baozi la carte data date rei banu kwa bana bazo examen d'état bogela bord na merci beaucoup Enoch Fumo au moins ba bazo examen d'état
omoni esengo wana sko esengo oyo viens na ngai yaniki muntu ali Oui, na poudre. Na poudre. Do jour ngo wario nyoso. Na lobi wario nyoso so kaka date bimi. Mukile ko ningana. Omona kaka batu nyoso kaka bo. Batu nyoso ba saka bo. Date Stade de France. Et ça date mon spécial les événements du siècle. Date Stade de France. Des bandalungwa au Stade de France. Et ça des bandalungwa au Stade de France. Et ça des bandalungwa au Stade de France. Nabino ezala tena mokili. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde ozana guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na 4 France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa soukine awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Morosa na bezo kutanite. Tant au fan di bapio na te à Romela. Bapio na livre aux otanga. Bapesio vena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse à mwane bimi. Sankara de Kuta. Basala batu ndenge nini. Au secours! Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na banubele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele château rouge. Ne na monde na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye zali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et là on est sur la salle kokoma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tinaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salani papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion o esala ka dejo toujours pena fret maritime ba fret ya avion ya on to benga fret aérienne esala ka dejo to tinda na 3 pays d'Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka
na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na bacontener livré directement na Kinshasa. Totindaka mpe bacarton tokosancharge na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na yo na Kinshasa ndenge barécupérera carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza wana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini osongi maboko pambati kasi mpo na tiki yango na Global Express otindi natindi ko ndako toloba boye bazobenganga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge chez Patrick Maloavengi et Ratakate PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichankimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche d'informations, rien que pour vous informer. Et puis c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne de nos informations, dans temps réel. Voilà. Aujourd'hui, je ressens pour vous. Lui, il s'appelle, elle s'appelle, parce qu'on l'appelle leader américain. Donc, on peut éviter de conjuguer Nathan Nini. Fienjora, leader américain. Patience, mon qui soit vendre au Talabiso, n'a pas quitté cher. Chigito Papa Paradis, P à côté Talabiso. Un merveille pas pour cher. L'artiste, il est pas Rolanda Biso, de Pétier Bambote, Odilon Mampouya, IEP à côté Talabiso. Voilà, Fienjora. La recherche. Enfin, bonjour et bonsoir, Venjora. En tout cas, merci. Bonsoir, Picha. Bonsoir, Nabatoutou Baninga, la star, leader américain. Venjora Nabango de tous les temps, de tous les jours. Nabano Lega TV depuis 1988. Nabano Alexandra, OZRT, quoi. Le comment RTNC. Nazalaka cycliste, na osa course vélo, bogène, do balaksaranga personnel papa kapokangoy. Na komi la musique en 1993, grand frère na bébé mimanga na bonne musique personnel moya. Tala lelo yo. Fallait sali gelo na zala boy. Donc musalo pena na yé ko liango mana droit chemin. Ya ngo chilo mo na vanda. Na kilelo ndo za boye. No mitala ka o randa kayo quand même ascenseur malgré atika biso kenda ndongo. Eza mauvais souvenir na ngai wana zaki ndeko mais camarade nanga. Tokoli sika moko tovandi sika moko ndaku moko totambola na ye c'est moya chéri. Ya babi ya kokinda kenda boiti lelo eza pasi po na ngai na senga kaka Mexique place aza pe mana kimia so na lo na monde musical na monde ya musique eza ye donc so za ki était alors tambo na ngaza o memanga ba bozi ba banzili ba fifimo fude kala na mona mukele kiketi kana répéter donc ça la nga pasi quoi na so na ta baninga ne lo ba beta musique ya za te ya kofi bo mwana ça la nga pasi. On est à 74, au moins. Et puis, s'il faut signaler, il y a des musiques, il y a des gens qui ont des bijoux, le quoi, moi, il y a poto, série, on a un jour sur la maladie. Kouros. Ouais, parce que Nabotami, na Kinshasa, na Kinshasa, na Kolimingi na Gombe. Ils sont là, maman abiso na papa soit foutu la Kitambo. Na kangaka veni wana Lusambo kota Nogera wenjemwe zaka na suka ekoza Lusambo numéro 31 mama ngoko lupa ngwa bwa kufa pe mama Tembina na biki bana Kitambo bazola na botamina matenta Kitambo na ba 4 ans 5 ans na bani maternelle na tanga na Kitambo tangunde koko na biso ya mobali kunguniku na gomba zana lupango na gomba veni comme 4 ayo kufa mama ya papa ya biso Koko Bibi ayo ko benga mama benga papa baya kovanda na lupa na sona Gombe wana yango sko mweni toteka ngo pedizano na 6 bon toteka ya première station za na ville Kinshasa za ko na biso mukongo musingombe abala muluba mbushima ya Koko Bibi e bona ba petit sena bala ba pembe alaka pembe na ebie ala pembe Koko Bibi donc yango sko na kolimingi na Gombe tango sko na sko ko zuande
d'ailleurs so masko le pango na Barumbu place na Zalaka on a tonga des niveaux après na Osomba na construction 45 na Kauka na Kalamwana masolo poani olobela ngo tipo masolo to beti siko papa tu RFI mo na muteketa nde ba yebi yango ba mutakatif shigito papa paradis ba passer mo nde ba Kongo wana te pardon olingoli ya kitoko na paradis secret olingoli ya kitoko na paradis secret shikito na biso papa paradis koli ya kitoko eza kuna oh non te wana sozo le no na paradis pe panzambe et puis balamba bien sauce biloko tout tabako tumba surtout loso to lingana chèvre wana loso maka ba warana riz rouge wana chep non na mona kana ba warana kin so asko na miki lishiki to sala non donc asuka sikita umela na pesi ba mbote place azali papa paradis na maman na maman Valérie maman paradis I love you maman kisinjora bon moni naninga kolobela ngote parce que bon on a le ballon to zamblo mokilia bato ba finga biso mingi ba passas mo keni ma petite sœur chérie ayebi bo ba ibla bango pe bisoté donc na ban naninga ndé or trop na sabina or na kingo o nyoso monyo balor o po moni lor na luli montre na yo ouais c'est 500 € na mon apote guess to baki déjà guess on ta sombinga nanité oui bien les pétroliers arabes. Les pétroliers arabes. Dival Rodrigo. Les pétroliers arabes. Na cheval blanc. Autos na stade de France. Asomi mutu kasika. Cheval blanc. Na pese ngote place ça ina bika talanga mon ami Dival Rodrigo warrior. O kapela ba premier warrior. Warrior. Ya bunda kapona fali. Ya suanaka. Il y a déjà abonné déjà dans Stade de France, n'a pas la défense, à son maki 40 billets. Il y a même ma famille, monsieur Bauti Pointino, Brazac, Lili Boye, Abim Ballon Jora, 100 billets pour la famille, on est à Stade de France. Bafana Boyan Toli, n'a pas il y a 100 billets, 100 billets, Lingana Rosomba, na Somba, na Komema Batu, les pétroliers, à les pétroliers arabes. Faut-moi Moutouka. Les pétroliers arabes. Dival Rodrigo. Ya. Edi Moulele, papa na Kertia. Edi Moulele, papa na Kertia. D'accord. C'est Bambote, vraiment, Rota la Bisopé, Monsika, donc GGK coiffure na Noisile, Noisile, alors je dire donc voilà tu peux si peu Noiselle non yebisa ote Christelle maman a dit mère donc de 5 toujours tu peux si bambote et belé mère de 5 enfants donc voilà moi va toi bande pardon s'il te plaît faut que niveau s'il te plaît vandinga bana comment oya poto Dival Rodrigo ebsinga et ya yango moko parce que tu n'avais pas parlé bana petit sœur avant ba sengelo ko nyoso s'il te plaît na ça un message d'un personne message le 21 février na ça un message na opesa e uti likolo message munoko me maloba ya directeur na biso Edi Badiata directeur marketing ya FVTM. Donc maloba na ye munoko en tout cas vive les warriors, vive les warriors, vive les warriors. Message ezali pona ndeko na biso fan na biso Alex Mboma o azalaki na ba page na ye kolobela fali batutu bayebaki message ezali na makam auti koloba pona bureau na biso auti ba mama lokuta bureau na biso bayebi yangote vraiment atanga kalso kombo ya patron na biso fali ipupate na makam na ye. Désormais atanga kalisusu kombo ya fali pupate na makam na ye aloba kalisusu makam na ye na page na ye na bemission na ye analyse plus aloba ma mosusu ya fali te mibeko ekoi wana akoseli bureau na biso makambo asololi na bureau te eloko moko te bêtise alobi et sali mabe en tout cas alobi kalisusu biso te par rapport ya ba voice autouti koyo par rapport ya ba voice na ye honorable aza mutumunene asolana yote koko sele makama minene ndengo wana ba besengande mobi odia besengande sali mabe donc akosaki na ye donc eza bien te po ya le baramin kombo fali po ça ne fa na ça ne engagé te loka biso tout ça engagé na victime te asaka te engagé te bon ba fa ba se belé ba sa ba wario ba lobela grand prêtre wana ndeko na mobali base belé yango ko ba wario belé ba lingaka ndeko na biso Alex Mboma OPA mettons solo ba lobaka pe makambo ezaka ya solo
Kekoko c'est la bureau na biso makambu ya lokuta ndengwana batu musu bakanisa ngo ya solo sali mabe yango directeur Edi Badiata Papa Bio message koi ndenga lobaka mamu ya patron Fally Ipupa en tout cas vraiment alobaka le société atanga ka kotu société no kite akomona mibe ko ndenge zaka na mboka na biso merci beaucoup na loka loba société donc na bandeko ba yambaka ye o tant que na page na ye o alitata message au moni oye nango yango message na nango wana atanga soko patron te sali mabe en tout cas merci beaucoup. Voilà on est un message au outil na bureau et puis outil na monoko ya Kisinjora donc le marketeur oyo a travaillé na groupe F victime ya Fally Ipupa donc pour na biso Alex Mboma donc voilà mais sinon Kisinjora qu'est-ce qui se passe entre F victime et Wenge Musica Maison Mère parce que makamboza déjà na toile Zuba. Est-ce que biso pas toi un problème la maison mère? Orchestre munene le quoi F victime. Tout ça li mama minene na mokili. Ba vision à patron a mon ada ba Stade de France. Pour patron nga banda a tika kozala ba place à leka banda kenda tilelo patron ba elote. Banda sala droit chemin à kenda tilelo yeka respect na bayaya. Il faut signaler que Wenge Musica Maison Mère orchestre munene pe oui sala oui continue au sala oui c'est orchestre munene mais elle qui F victime te Wenge Musica Maison Mère oui c'est orchestre munene oui tous ça équipe munene tous ça équipe munene tu on a ba CF équipe munene ba athlétique équipe munene mais Real ba beta ba on peut baler et sika moko mais Real combien de trophées Ligue des Champions mais Fally Ipupa Real Madrid combien de trophées combien de ba concerts à minene à beti on se comprend donc victime là Real Madrid tous ces comme tu beta là équipe tout tu beta là Marseille tu beta là Brice tu beta là tout mais victime na minute numéro 1 Afrique orchestre munene patron na biso Fally Ipupa a triplé 3 arénas semaine on espace à 21 jours muta sala monter Paris La Défense en Angleterre ING oui tout ça orchestre munene ko le orchestre tout ya RDC parce que même nous tomber en Afrique obi que depuis hier patron ça na Cameroun a soulevé concert en Cameroun mais patron ça na Afrique yo yebi bandi carré comme na plus de 40 stades ba ça la minene na zobeta minene na ba bitan patron so na ba faire que na ba bandundu na ba bandu na ba Côte d'Ivoire so beta na ba Guinée Bissau na ba Kikwiti ya ba Guinée Bissau ma patron ça la mutu moto ça on a RDC ça la cause na raté passage mukendi de longue jambe bazolo ndangai ayebi Enoch Fumu mwana Jean Fumu I love you mon fils ayebi les pétroliers arabes Dival Rodrigo ayebi to so beta biso to ce que to beta musique le football mais ba trophée to ça nango makam Real sali Real ça F-victime, bamisu basali yango tenant le basali yango pembe. Surtout qui ne basal, oh Fally abeti bamisère surtout à Congo bakomi nango te. Maison Mère après 14 ans, premier concert au livre na poto yango surtout beti ba Paris. Et puis patron et puis déranger bino. Bisoté bango mutu ba créer yango wario monta créer yango wario monta le belaka bango ka ba créer yango ka pamba ba porte parole na bango bakomi ko chrétien Fally comme ça yango loku na lina yeba. Patron nga faide na ba bob sanga no la sanga vidéo ou aneni ni patron a sala test ngo boka na Maison Mère na ba te a sala test na Maison Mère parce que na 98 nga na lika na Fally na télévision on a ça na tala l'entente le cas na émission Bouyeboye na avenir mon ama tongi wana to sala bangade dans ngados après un rôle na quartier la terre après ba wenge penser na ba 97 ya sala wa passer la test wa passer lokuta ba créer ka histoire mo wiki Fally Ipupa kinda ka kota Wenge Musica Maison Mère bango ya ko bilos ko ba so bo saberer anenini 2000 combien pour ce bandi ba 99 1999 ba 2000 ba bilo so tango wana tango ay ko sunga quartier la terre so le kaleka so sunga quartier la terre sunga quartier la terre ay ko sunga hein ay ko sunga
bon azaka misa quartier là tiens aka nika ko sunga yembi kitoko entraînement a sali makamwa danger après 3 semaines là kenda na la soba pesa ipe lumière non quartier la te pesa fali lumière te et loko sala fali lelo kangada tianelo c'est 3 chemins parce que ba mise tout ba na quartier la te ba sala ba bompe ba bimisa lelo epesa makambute parce que baza vision mon côté ba maile mon côté pas 300 maile makasa sala 3 chemins donc biso tino to tamula kana 3 chemins so moni ba Paris la défense ale to ningi saka nzato to kota kana yango to saka na 3 chemins donc quartier atema ba nitinga okesa na yeba ka kutu sute so na sala kana yeba ka te quartier la te usala kati te na sala te na yeba ko te na yeba ko te na sala te kasi ba bien ndonga mema yo na yebi ngo te na yebite ya memanga na yebite ya koma na koma kuna na yeba ka te na yeba to so za ndo to so za ndé na yeba ka te oui na yeba ka te ingratitude te patron ya quartier la tele kana boso na politique ba tu na rekisi njo ka sala ke pa na yo o ka réponse na imagine ça dans la force de personne penja te donc pina yebi ngo te asala kuna te na sage pa te hein udimbil ga wana na ku fa wana na ga wana ayebi ngate ngapena yebi ngo te fulumide fali kangada chelelo quartier la te muté sala na bien alonga quartier la te na bien alonga quartier la te ba de la rente ba nyoka lesa ba mutu apesi ya ba mutu ba komelion non tu nous vérité sanga ba mort l'autre qui est en Tokos 3 qui na ebiso moi qui kisinjo rafali au sala documentaire ou déjà foué bima na documentaire wana solo la quartier la yo tu na Tokos 3 ngam na ko na rap na showbiz alors qui si so 7 chansons Presa mine mindele mi lokwa mindele na so fali ebo yemba na niveau moko fali lengi na lobango kala la doce me fali chocolat fali pisha pisha tuna ba misisa tuna ba emedu ba ye presa bi mutu sa téléphone na kanga tukangi ba téléphone tu fais ce que tu zoka de construire yango siku mteso mi na Stade de France turoyo fali dikapa kobuka nini turoyo Stade de France kobukana Luki Passeport au tala biso yende mo kontina bango Luki Passeport mon ami Luki Passeport garçon bio garçon propre garçon bien merci nengozo sunga Paris Bruxelles zalara place wana yo pato soutenir yo zalara wana mwana mayele monta mayele Luki Passeport ne pesi sumbo na grand frère na viete aux Zambrota yate aux Zambrota i wana yaya dollar et la yate aux Zambrota toujours yo yebitam fort donc aussi I love you mon grand frère wana mon sang wana yaya yate aux Zambrota et puis les plus mauvais garçons du monde Costa Cassanda les Canadiens propres Sola Parfait Ralph Lauren les plus mauvais garçons du monde Costa Cassanda Pacho RFI Motamayele Motamayele Amayele Magasi Pacho oui mais biso to sabe mission kala bino besi mission ba jeunesse mission ba Pacho RFI ba pesa so Mayele belé so l'équipe mission Pacho au sentiment na ju moi implice mais bino lobo kuma kaka kuna lobi boya Wana papa na ye formateur idole na ye probable Sakari Bababas awana zakle te to ile yango te to avie na te avie na avie na biso honorable Sakari Bababas c'est la PC mbote oncle Blaise Ntile m'a dit mais qui njora to le côté ana te madoto ngo ki manga muke so ki lelo fali pour ninga sali documentaire na la ba otala so abeti solo talenta a obeta peli solo quartier latin l'air yo lo ba artiste bandi carrière na droit chemin omoni quartier latin eza orchestre oyo fali aleka li solo ngutu na ntimide ko kota dans documentaire et ko kota dans documentaire ça ça ba chef d'œuvre li solo ko kota dans documentaire te mo li solo ko dans documentaire eza talala tabata ka source ya bino bosa na source poane des longues jambes ma sœur chérie princesse Mokende je t'aime ma chérie batala ka source pour monter source cité batala ka source mo li Cristiano Ronaldo chilo batubani Madeira mboka mo na Portugal ba ke Madeira uta Portugal ata bo le Real ba Manchester batake Madeira mtesala ko taba Sporting ayaboe donc nandibiti sone obeta man non ikobeta mate balinga mutu alingi yo
balinga moto alingi yo moto apesaki o featuring a latino bilamba ndenge moko alobi ale fali toke allez dika mayela patron mayela faliti ayebeka zo implice wana patron kenda patron tiga bango tilo milo na milelo ka fali pourquoi ba mise balonga kuna ebele car bofula fali bofula ba Suzuki te ba modogote ba zo ebele misuna yebinga ne ba mise kachata ba 1000 et belé baleka na misusu baza lelo ombato sa 18 abofuli ete pourquoi baze belé pe wana baza wana ba cowboy basase be na tiki wana bofula bango ya fala bimana makasi na ki mobali o kapa mobali o sati ba ki mobali ti lelo aza abima akenda na ye abo patron apesa et chance ça l'album na kata orchestre na oui ça donc apesa chance ezalé ka bon fala sala po maile le ka makasi pa linga boya te po so kata lo ba ki asa te patron nga album album so te album ça qui d'après apesa na ba musicien bo kende bo soutenir Fally ba musicien na ba ça ba bande connaît ba fait Félix Tyson lo so ki fait Félix Tyson azaki na quartier te Aérovia Kufa Aérovia Sambwa alinga beta ba Paris la défense patron sungaye Fally a son grand frère na ye ndeko na mobali basaka na ye ti lelo basaka na ye sanga ti lo so ki fait on beta hippodrome de Vincennes concert en nene 80 000 places quadra man a signé Molaki Sinzela suivez les guides Moutalaki sa Arena Grand Paris alaki sa nini Arena Grand Paris Arena Paris la défense allait dire voilà non président fallait bien Paris la défense tous les kango chaque jour à mon ango ba tout ba yebi ango aye a signé betango soki ye kuna za ko sane ba je ka robeta tali bisote président fallait amona ngo biso ngala biloko no même ba ipodo mana le kango place ba cheval ba sumba pa nyanya na le kango na mona mais la fana na Paris na le kango na mona ba cheval ba sumba pa mbala ba cheval ba sumba pa mbala Moutalaki si biso ko fi olomede non la kisi mutelo ko teka na mona ba kombo nyoso na Paris so le kana mona ngo na ngala mona ba kombo nyoso na za na Port de Chapelle depuis na poto 2022 so na so ke Bruxelles na mona ba non comment on na mona o kana na ba Paris ba Didas na mona biloko nyoso na mona ngo to mona ngo to na ebe bele Moutalaki sa biso kontam so béton double de double Didas Arena ba nyoso Didas Arena yo mona ngo déjà ndo ya rapoto bon ba Didas Arena na eza ba place patron ko beta te besoin on a 16 ans on ba 8000 places on eza ba place biso to ko répéter pour le Stade de France ba Didas Arena oui eza place biso to ko répéter pour le Stade de France oui eza ba 8000 places patron na beta même 10 000 patron bana ba no beta ki Bercy bo mona ki 20 000 abeti Paris la Défense 40 000 abeti au Wembley 12 000 tout le monde sur 20 000 patron beta ki ING de Bruxelles 16 000 tout le monde sur 26 000 donc patron jamais remettre na 10 000 Fally a remettre c'est impossible à ndengwa ba mise tout baza o bazo mettre na Paris à place ba monnaie pour biso Paris c'est là depuis 2020 et biso Paris c'est depuis 2020 to beta Paris la Défense c'est là biso de côté la province et comme opération province bon yo mozaka na Paris et surtout ba Kayenzali to ça na Toulouse to ça na Montpellier France ça na ba province là biso to continue ba tia ba to au théâtre that's mon père ING Ferrigo la ING obi na ngoloba bon comment peut sanga kanda na ote mapela ka tila émission maloba na loba ti lelo muta respecter ngo azate Costa Kasanda oui Rodrigo obi longa na tanga Arena yango wana Paris la Défense ngala za besoin muta betela nga Paris la Défense abeti Wembley abeti ING na espace à 21 jours wana tima ma musique bilonga na senga yango wana bango ba okena barene ba bébé za barene mike barene tu no ma bébé mike bébé barene ba bébé retour du roi Betaki Arena Grand Paris on taliba image na évité choses déjà na poto mon aiba image en intégralité au jugé mon dernier. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Bana maison mère, merci Bill Clinton. Obi? Merci Bill Clinton. Pour partout dans aucun Bill, YouTube, Bill, bismo to money pe Bill. Donc Bill ta tombolindo le wana matesi donc ba me gano 100 Bill. Hein? Ba me gano 100 Bill Clinton.
mais quand même 100 000 Clinton. Merci beaucoup Nagi pour l'envoyer, merci. Ya Robi Vwemba. Ezaki moko wera so Robi Vwemba. Merci na Robi Vwemba display en couleur. I love you ya. On a PSP va mettre botambambo tellement que le kinwa. Ce qui merci ezana ye moko wera son parce que grâce na ye batu ba yaki otala ye tête d'affiche leader et puis Bill Clinton batu ba koutiende na concert. Pourquoi dans ouais ngapena merci beaucoup na président Fali Poupa ndinga ci Stade de France ndinga ka to matawana. Mutu encore merci patron na il Fali Poupa. Oh. Merci beaucoup pour le Stade de France pour. Stade de France, Ezali. Eza. Ah? Bon, on a eu pas. Bah, toi, mon colonie était calaming, était déjà à Mars, moi, il monte comme Kabola. Non, au moni date, c'est ça déjà, pas 3 ans de date, à Outi. États-Unis, à outil moi repos mouké, bah bien ça qui est na NBA, à tout ça là bah playback au moni wana. En tout cas, il est là qui malamu, patron ngazana a pemi mouké, azo kende Brazzaville, a livré le monde à Brazza, pas comme qui tchasa yi moka bindinge toza ko sala. Azana on a souci ya bando na biso oba kufina est. Talarara azal le seul artiste et musicien oyo misunaye pasi ya bando na biso oba kufina est tanere bambila snenge sali musala. Tile lezo sala musala tala be kola zo tonga ya minene pona bande kona biso ba sinistre batanga na kacha Goma azana passe wana makasi donc yango moni tozela kina no moi makamo penenge l'état lobi da mutu so sa makamna ye akuba makamna ye ayebi nenge ako pesa ba wario dati wana ponzala ba wario na ebisio ezaka ka Stade de France. Bah c'est la carte date chere ibano ko bana bazu examen d'état bokela borna merci beaucoup Enoch Fumu au moni ba bazora examen d'état au moni esengo na sko esengo oyo ah viens nga yannick mutu ali mo oui na poudre na poudre do jour ngo wario nyoso na lobi wario nyoso so kaka date bimi mokile ko ningana au mona kaka batu nyoso kaka bo batu nyoso ba zaka bo date Stade de France. Et ça date mon spécial les événements du siècle. Date Stade de France. Des bandalungwa au Stade de France. Oui. Et ça des bandalungwa au Stade de France. Et ça des bandalungwa au Stade de France. Nabino ezala te na mokili. Ya botama na potote. Abotama na France te akola na France te aye France koya. Talasko ninge aigle toto la borwana. Artiste et musicien basé à Kinshasa. Fali. Toto la ngodo ça pas des bandalungwa au Stade de France. C'est un faut signaler. 2025 Fali pour passer de France. 2025 tinga na yebwe date za. Tinga na munanga na basta date za. Azane pe na date biso tout peto yebi to lo bate foye mo loba on le gana ba France 24 ba TV5 on les a concert mon international tla ba konti boza la wana a ko inviter ba président Macron a ko inviter ba président Boga na biso a ko inviter ba président Congo Brazzaville ba grand prêtre na biso grand frère na biso mon papa Sassou ba yagi Noël Ngoya ozala na maman Marie-Hélène taka maman Marie-Hélène otokutane abina Paris la défense agina 24 personnes abinjo ranga pona Fali lambelange lubuna linga kanze mona ya MH njoro ata 200 personnes braza ke sila esa ne braza fo bakende namboka wa Willy Okambo suka na mboka kwa kichasa braza ezali mboka moko kaka ebalende kabola biso mais Finjora va toi douter va la 80 000 places Fali pour artiste musicien basé à Kinshasa teza muke banga Fali ndima Fali ka par la défense bon ndima ka été oboya ka ko kutondi sate mais bino moko bo mona 40 000 places to beta plus au mona ngaba makamo yozala passage mukendi azala maman na oloba les pétroliers arabes Tifad Rodrigo Azala hier au bivon ba display en couleur Azala Aboudou Samba garçon de chance na Lyon Aboudou Samba garçon moi c'est 50 ans les premiers max toi na Lyon Aboudou Samba maman salanga boucherie Claude Mundele Azala fallait habiter 40 000 places so tu étais plus 12 000 ovo tout ce qu'on a normal 52 000 so tu étais ING 16 000 68 000 il y a bon 12 000 amuki tikali wana o bato batikala ka libanda na bato ba wuta ba kolwezi bato ba wuta ba lubumbashi mokili po mokili bato kolwezi pe ba oza bazala ka déjà mais tout ce que tu concerne à Lyon ma copine chérie mécanicienne Myrial
lors le varmba qui a na Lubumbashi a qui concert na Lyon ba yaka bat ba utaka ba hier mande a utaka poto a ye concert bata ki tia sa ba kuya ba wario kutu ba ya ba presa ba wario ba ni ba so ba visa ba ya ba to so ma 5000 visa pour ba wario ba ya et c'est événement moko du siècle ça na ma so ba rone kwa ya kanga da chalilo ba to tika pa minoko polele ba zana ba chumbo la ba batami ba hotala ba leader on surtout le kwa na ba chambre ba mbala na ba TV ba mutika ndeko yo ba to mopo ba kotala bakotala ya wana eza konde fanjo ya wana mobali po bato baotala même calendrier artiste non abimicité tout le monde de qu'on héritier watana babimisi bato batete ba date fali pour mtabwaka ba calendrier mais silence et artiste eza pona nini ezolo banini c'est comme si ba wario bozana actualité bon bango batiana bango bango batiana bango biso to pe ba misa ba pe moi ba pe mi batiana bango pour biso to sala bango ba ko sala te type mukile kufa ba sala bango pété donc il fallait aza incomparable ko comparer kena orchestre moko te ya Congo et puis mbala suka oh oui et comme boy nalobi mbala ya suka nanga na plateau nanga nalobi mbala ya suka so ngana na plateau héritier watana ba ko tia oyo kuna ko tia to niveau moko te to niveau moko ba bo sali alliance na héritier watana be to ko kipe ko sala alliance te fala sala na alliance na mutute ngana olo bango lelo ngai porte parole ya Fali Pupa ba mise nyonso ya Kongo na bi nyonso balinga falite hein balinga falite balinga falite yango moni Fali odunda bango kaka Fali odunda odunda tala musique ezali kabino na concert nan tolingana to salisana est-ce que nzembo wana de ande bayemba ngo président Fali za nakati bat maboki bat mazaka nakati tetali bisota est-ce que Fali za besoin libanga vraiment président fait pas ça besoin libanga président nga Fali za pas na besoin libanga babwaka ya za pas na besoin libanga aki libanga yimo ko maranze mo ka bwaka batu mabanga ne kutu lelo ba mer mabanga ezande e utaka na FVT biso ba mer mabanga batu mo yemba yango na babar mabanga na biso bi ba meilleur mabanga ko ezaka busu pardon voilà désolé London City à Otala biso to ba na pena ça désolé London City ngana zakana héritier poma les Grecs qui simbi Nicolas c'est moi ba solde Patrick Malo a fait Nicolas c'est moi ba réduction so on a 20 kg 30 kg on a de Ernestine on a Château Rouge on n'est pas héritier poma les Grecs qui simbi bilo on est comme pepele aussi nos pepele quoi Mikolo réduction qui toque on vient héritier poma le grand qui simbi moninga grand prêtre Willy Mouché Nicolas Mboka il y a Willy le code il y a Balik papa so Gilles Alingeti IGF te wana papa papa Gilles I love you papa j'étais papa Gilles linga ko mingi papa merci beaucoup viens jora mona ça la bien na bosanité na pesimbote na Emami la Palace wana yaya Emami la Palace na ebisio na ebi grand frère wana Emami la mutamemanga pani ya babia poza nzilwa viana souffrir akena baba Kongo babandu koluka makala koluka kwanga koteka azaka na mesa na zandu lelo patron lelo boss na zaka so no talebo na ba mona mbalo ya emanzamba pambola wanga na ebi eloko te Emami la Palace lelo tala lelo Emami la Palace 424 maman na immeuble maman na appartement za na flat à danger climatisation et puis ascenseur 24 heures sur 24 heures kana carton na 24 heures na c'est ma rivière qui vie Mami la Palace ou met la place aux amis papa na Gianni Mila ya moko bien ya salama comme le roi merveille papouche artiste et comédien des moka na bande gone ba artiste mais soit artiste moi ina poto à c'est pour mon mingi et puis ba selenze mo to na sampa yo et fait sampa selenze mo to ba beta na YouTube nzembo sampa seli ya Mami la suka na nzembo ba bongo nde to lingi ba to motema mo voilà pesi sumbote na l'industriel Fedelo quoi asila raté quoi l'industriel asila ya esus mabe akaba il peut pas immeuble belé bon azosomba kaka azosomba ba immeuble Fedelo l'industriel Victor Bosoku Sokoulé Kisinjora ndeko na odile manzaka obi Kisinjora sili déployer poto déployer en opération tia date si lelo abina bende na actualité
Non, on a silité, on a pas silité, on a TV depuis depuis 88, on a 1993, on a bandit télévision pour na 4 mois de musique. On a qui directeur Edi Badiata Sombi BIPC patron, on a pour na Moussala, on a côté la Stade de France, va nous comme goto à côté putain na poto ngazara no ngaba na yana zara na côté putain. Hein? Ngana côté putain. Comme on a côté hôpital na poto na ibite bara saraka lelo nako sa 12 jours donc nazabia ezaka batu basolo banga na ko silate po bango basala ezanga na sali ke bango basala donc moi na mwasi ya liboso aleka na télévision nga na pesa elengi na musique ngam na banda fali formanga yango bango baya na fali formanga yango bango baya na fali pa ko tanga cours classe de droit jamais za bomolo ba bomo kene boye ba komela nga na bedi ba diata to fanda kana na ba grand prêtre football market na ba singeti le raka nga fali mtu senga lo pa na monde marketing bomba tite okota puna wala za ba kosa le cas wala za ba kosa le cas hein tubi magabwe wala za ba kosa le cas wala za ba kosa le cas mais boulot vraiment apo di le mansaka sala na fali pa mtu salinga yango yele lo aye e ba za ba leki quoi ba créateur ouais bah ça la respect na patron pour surtout respecter patron bango là bah respecter patron monsieur ça la bien la ninga suna pas ça sous message kaka na moninga mususu Patuziana au président Wiramemi asala ke mission moko abenge patron na biso fali yuma en tout cas Patuziana respect na patron fali pour pas cause la yumate donc bino boye poto boye ko luka ba problème maman patron fali asali na bandeko oyo amemi na maman azo sala tilelo aza maman na suka na yanke na bino o kapena vrai yanke o papa po mba kala na ba bendo son o asana boule o kapena ba président fali ba vrai yanke ya ba vrai yanke donc pas tu RFI et na bata pas tu RFI c'est pas tu RFI akei pas tu siana ceux qui au meki tozana ba message na nyonso ninga za ko senga ya poto loka babene zela yango lelo olika aloba présence au présence à yuma yone maman na vrai yuma ou rembise même pas 2 secondes donc maman yemba kuto yemba te au sala rien na musique à Congo au yemba te au sala rien soza qui chanteur ou renga tikelo même 1 minute au yemba le quoi ça chanteur te kala maman c'est na podium donc azala bien pour surtout zalane malam akobenga patron yumate pour fali akozala yumate man fali asali na bato a memi na poto en tout cas mise moko na Congo salon mamu président fali asali musicien moko te na Congo na bi moko ta salango asokola bana bandala soute ba salango bon ça la té ba motema monté non ba mitema moko te ba mitema moko te papa absolombo mankedo non ba ça mitema moko te ba mitema moko te Ba mitema moko ya mon ami Brian Panju les sauveurs les sauveurs Panju Brian Panju Mobali Kitoko ou Brian Panju Mobali Kitoko toko Bernadette Masengo la blanche abna linga lente injoka emba banzembo na e sala rapide bien nzembo na olinga mingi de la renta. Ouais, ça chanson moko ça l'a bien et puis Nazara soki na lo ba moi bon kon la linga ka ro lo bi bêtise na bêtise quoi Nazara so na papa no ça ba love na ninga de la renta tout ça va love non ouais de la renta tout ça amour de la renta et ça la bien na moura Bibi ele sakanga ina bolinga nazalela sentiment to passer pour na bolingo to lelaka ikimwezi yaka beaucoup de ça na ba fo yo mais kula fo ça la katia na ngi mo yo ki soniko tu vois type chérie OK bébé oui ça va Mukendi be allez gawana oh non bébé kula take ouais non ouais vidéo à la li vidéo à la li kula mwasi na bolingo na mwasi ya na kemba bana ne base so kemba bana patience Mukendi de long jambe Jennifer Kabengele na gacha Londres I love you Jennifer Kabengele vraie chérie I love you Jeannette Sate I love you nalela fort bio mon ami Gilolema na kati ya Bruxelles nalela fort Gilolema
mon ami yo yebina ila fort no elando mbasi ya dikondo mbasi na Bruxelles na zoya bana Liège Rita Vindu na zoya na Liège Rita Vindu ma sœur chérie na ila fort bana Liège je vous l'offre Jack Amelo à Liège na zo côté à Liège bon mon avier via mon abino rendez-vous na Stade de France rendez-vous opération ba parabo me mabana mutotika la sate Stade de France mutotika la sate même mutotika la sate maître Choucha Mabel déjà ça prêt Choucha Mabel a komi warrior Choucha Mabel a komi warrior ya solo azaki warrior 80% azalaki moi boy bi anjora tout le monde me bomia ndemoni Marie-Hélène ya gingoya abina komi warrior 100% alors tango kate avant d'abouer na moi si ne peut kaka amoureux moi si na tiampo Choucha Mabel c'est Schengen sola li peka poto sola dior Choucha Mabel maître audio mais par rapport qu'on a biso pe papi le prince audio et bimia à lobia Sankara de kuta fa finga fali pour sera fini te série fois longa maison mère Sankara Denis a rappelé ou ranson bango bata maison mère maramu papi le prince alobi biso peso to kosango te e bana ku ndengeni ya bato to saka na bango na bano gase bongo na mosele audio to na groupe banande on a bâti la maison mère alikata to le quoi olingoli ya kitoko na paradis secret shikito na biso papa paradis shikito na biso papa paradis enoki fumu shikito na biso papa paradis enok fumu mwana ya Jean fumu belom bogar mwana poto abilanga osonga ka kichasa so comme na dikar Ariumo nok fumu absinga mwana binzati mwana badeli fo bakotana bakota batade de monti bakota batade wana biso comme na dikar zongi akutaka muta poto sike ina ne dekar dekar de so mwana mukela bangenge naye mukanda pe wana pesi grand prêtre Jonga Mbote place Asali wana yana ngashi Jonga Asali na kitambo wana kana na Lusambo wana maman na flat appartement vieille et puis climatisation Jonga donc en tout cas souka quoi et puis wifi wifi bat pas on a wifi nakin vient na Jonga t'as l'internet bon côté grâce odilom en pouya pourquoi pas Franck Poutou donc Franck Poutou de tous les temps de tous les jours mon oncle place to la rawana kolia pe kitoko na maison kuna pe kolia kitoko kuna kolia kitoko c'est Franck Poutou dessin animé akufeli papa na etoza de ker na Neli Monduka papa na papa ouais mes condoléances Neli nzamba batela courage ça aussi là bas programme et puis bana changu pe bazolela donc Playboy donc na bango ya njili a tiki bango donc vient biso que ton âme repose vraiment en paix toza de cœur na bande konyo so famille mobimba to le la yo James Mabiala avec James qui a précédé biso eza nzila la biso tout donc nzamba moni abenga e motema malamu elega iming mais va kufika boy James Mabiala bala nyonso njili toza de cœur biso pe image produit TV et puis phénomène et sobé moi na njili pe akolela ndeko na ye vraiment Patrick Malo avengi Global Express au motinda biloko na Kinshasa Brazzaville 25 gris Léon na Château Rouge wana 31 riz Marcadé pas des Zola Papi Zola Paris 20e Chikalukaou et puis Patience Mukendi de longues jambes ya pembe toujours opérationnel Patience Mukendi canon elle est belle plus que la Belgique shocking le Patience Mukendi là bon on a le bac et ça Patience Mukendi nanga bon et quoi ça paye yo parce que mutamtu soko ça ba bolingo na e ça na ba sentiment na e ba biloko yaka na peto e ba te et ça ba makambo yaka na mula inyo soana kuna lelaka na pembe bongo kuna ça les laka allez laka ça oui ça va faire ça va faire ba msuba ganga ka ko sauter a gangi hetata msuba bla ba msuba ganga hetata ça c'est pas oui ça c'est pas msuba mama kanga et ça va sentiment mama kanga ba faire JBL Balotelli congolais ya leli na Madidi ouais mutasali ya Selma be ba jana bazo sala wana ko filma batu yako betaka batu na bité ce que komi lelo boye ndenge nyine za bien te papa na biso ya na biso azaba na zamba koko wa bandeko ko sala bon en tout cas tant ataki vidéo na
ya boketu ma miso bimenga c'est mon oncle ngana mongo ba mongo tu bande ko nanga donc bande ko mama nanga et puis ando na so congolais li kamwani ngeliki tozo e bangote quoi ça passe tout ça rassou bongote et ça passe moi et ça passe t'es dérangé pas oui ça bien ko ça ndingona via ça bon ba novembre ba pibienga si babibi c'est bien il fallait pas que ça rende moi non ça pas un phénomène on ba vidéo et comme peut belé à part ya robeta bongo bande ko basi na internet au mona o atinda ki vidéo ataki boy le ba comme ko ba to la non bon moni ndeto zaraboye to tika ba makambwana ezaramo ba sentiment ba tumsu balinga katindela nga sala boye mais ba tuni ba comité mabe bon yana makambwana te en tout cas merci beaucoup on orchestre so sikona minute yo eza na Cameroun yebisanga sikona na za Afrique bato ba 2024 nana sama mnye fala sa en Afrique lelo déjà liwa tout 2027 pardon bon c'est notre 2024 toi en février oui ça normal na mutu et le comme qu'on lance émission pour no ba mana biso ki tanga comme leader mo boy pour la boy dona et dinga émission donc dans la émission déjà toi na mois de février janvier toko mo na ba six concerts na beti oui ba six concerts Basi concert. Asa na Cameroun présent on est tout ça. Tout l'année. Toi na calendrier moko. Mon gars na Paris na bino. Toko zata na ba 10 concerts. Mais président waya. To ba concert na ba Afrique du Sud, na ba Dubaï, na ba Maroc et ça niveau mon so. So bien on to lingi avant to ba makamana news. Pour to un concert privé. O ga chiko bene coach quoi. Un concert privé. Tout ça dans le Stade de France. Boto qui États-Unis, tu vas nous m'amener ça. En tout cas, bato Canada na sengi bino pela merci. Na bato États-Unis bo ça qui na raison. Tu as entendu ta concert na janvier février et neige wana pardon. Pardon, ba ça na raison avec qui biso ba voir to suba bien na biso. To tie na ba poche et ça na ba chombo. Bo pousse biso. Tu vas concert on est ça ka. Et ça na ka. Rappeler la ka o bobo sanik. T'es biso annulé t'es reporté. Ah biso annulé biso reporté. Biso présent reporté. Ouais na pesi mbote na Bibi Jelo na Ratia Lyon I love you na Zoya Lyon na Bibi Jelo na la fort Papi Zila honorable patron sans oublier mon grand frère propre patron na Ratia Toulouse maître Corée Massamba Makengo peinture patron malo pe que Toulouse. OK sur Toulouse. Non que Toulouse non les pétroliers arabes. Dival Rodrigo na Enoch Fumu tozana donc ne Toulouse côté la maître Corée ya patron. OK. En côté Mikolo RD Sanga tonga banda kuwa sa mama minene mettre soin mettre propre Corée d'accord c'est quoi ya patron bientôt au côté déjà pour ton nom Yambaote tous déjà dans mois de mars mois de la femme on a le 8 programme est dans dernier à Kishinchora. Ouais en tout cas merci beaucoup ngano zonga les 14 na Kinshasa. Les 14 biso kenara tozonga na 4 ans na 5 ans et les 14 mars na Kinshasa na 5 ans na mukanda fallait perception ba mikanda na 4 Canada na 5 ans États-Unis donc na bien quoi na kina musala sili na mon stade total ngopé ke buka na batbatika monoko polele au cas fallait après balanda au moment où surtout fallait sali ngana au moninga na ebiso tunani ni funa sara na ba musicien na sara na ba musicien na sara ba fo au bout du monde na simsa ke tour tous n'a pas la défense muto beta sate ba pas fallait nyata muto beta sate ba ka personnalité ba pas vraiment beta ka fallait beta rate ba ngaka so fallait beti ils ont trop tard muto beta na zate muto beta ING zate muto beta ovo zate man fala salo ba beta ING ba katelende ba katele ki ba diabète ba diabète sidiki na ba Paris la défense ba tika keka na C lo ba katelo mandambo po si ça ba kata ba katelo pesa laka ba katelo oui ba katelo ING ba katelo mais muto beta ba katate biso beta ba ko ta Paris la défense ici ba kata wapi j'étais là présent ovo ba kata wapi ba ING ba le tomba partout to beti ba bandunu ya Allemagne Düsseldorf na mundela na pesi presse trophée bi non moi noir c'est mama boité non moi noir c'est mama boité non fallait pas Junior Mukendi papa
poto topesi yo bambote Vita Kaluji bambote ebele na yo Sega Totieka Chain Tambwe coiffeur des stars bambote na yo mode coiffure mode beauté topesi yo bambote ebele Merlin gendarme Lionel Bossete la Poulga donc toza vraiment des cœurs na yo Christelle Mama Didichi donc mère des 5 enfants donc topesi yo bambote ebele Edi Moulele papa na Kerticia donc voilà et puis Merveille Papouche l'artiste ya Pembe ya Boga apena bozui apena problème à circulation te donc bambote nae abota la biso le seul unique ya Willy Moucheni Xil Mavinga na Dijon Xil Mavinga na Dijon Xil Mavinga à Dijon I love you ma sœur chérie merci beaucoup Moucheni Alibola pas il y en a loba Alibola motema maman cc wa papa comment est David papa botinga David David tu vois papa na la bino fort papa Alibola je t'aime beaucoup papa il est vous tu peux la passer bambo il est vous ya beaucoup de mugana na la vacances na que Toulouse ba Dijon na sokota na que Lyon le premier na otambola ça la pesa mambote la pesa mbote na Doré Mayani ya Willy Ebonja ma sœur chérie ma copine I love you vrai chérie Doré Mayani tant lobi Mukendi Richard Mukendi mon grand frère propre ya Richard Sombela Simberland na ta anniversaire à Coco na besa Timberland na kitoko ya Richard ngana leader américain Héritier Kakonde oyoki Héritier Kakonde pas comme ça ba surprise ya ka tiki pa chigete Héritier Kakonde Héritier Kakonde Héritier Kakonde boss Héritier Kakonde Héritier patron ya Boga kele li chigete oyoki sala ka ndenge sala ouais na pesi mboto les professeurs Shadrach Drac les boss en tout cas botika e mutamto na ngenge na o ezatango na e les professeurs Drac les boss Shadrach mon ami de longue date depuis Kinshasa na mona ekala na mona eni na poto a mbalo na mona bato même na musala na e botika okele jalousie ya na aura ya za nzambe les professeurs Falon la dono yo Drac les boss Paul Mwamba papa social le beau épée ça raté nengo sala on peut pas leader américain non c'est Paul pas Mwamba papa social ya benga ya gati place mutaza mrambwana Willy Mutando sala ngoza wapi na victoire na oya wana boss ayo kabelo mbonga s'est déplacé ya Willy Moucheni code mondial papa leader américain je sais pas mot de la fin ton message na ba wario nyonso et puis s'il faut mettre la paix par rapport ya makambo zo le kabatira ima non en tout cas biso vraiment ne toza na kata F victime tona ba discipline mo wana biso ngana roya tena bano lobela patron moko boya orchestre na no tanga ba komo na ngema mabeni ba basalaki pona patron fali toza na problème na orchestre maison merte vraiment tous un problème là bango ata mukete ezaka ba porte-parole na bango mono moni ba balé ba prince na ba petit scène bazo na ba audio na bango bazo manquer na vie bango ne bazo manquer patron ngaso na bi na manquer et ça la fo njoro moni yobo ngako ngakoma makamwa sute ngala ba na nga TV na kumisa na nga leader na nga fali pour nga fali mta forma nga oui pourquoi c'est mec c'est d'abord musane wana o batwa ibenga ke musana nga o le ba roga bazoka nga o partout na sina ba contrat chez ba Sony Chomo na zoka ba ti ba raf kata kala ba kala persona mon papa et Chomo ya ko sela musando sela ka fali ba tu ba komo e kasi ba tu ba so nga bongo ya ko sela musando sela fali na timbira bazoka bongo quand la team yusuka baswanga bongo babiki osa kama kasi tani nga saka droit chemin pour on esa numéro 1 na pesa bana basi surtout guya oleka na télévision tango oleka to wasekanga oui mon ami ayebi camarade na les professeurs Drag Boss ayebi camarade na ngai les pétroliers arabes Divan Rodrigo ayebi ozo comprendre ngaki sinzo ni la sabana na droit yo le bela neti soit audio ya papi les princes tani ngazo manquer patron fali patron nalba momke tani ngazo manquer patron papi ba audio na bino ba image na bino so na yeko lo te la stade de France ya nga na ebolo ba na so na société paiement janvier ba place on le kate Sankara benga edi badiata mbangu mais biso edi badiata na benga mutu te abenga ba rien
Donc, ça m'a surtout ça m'a quoi. En tout cas, merci beaucoup à mon ami de longue date, bourgeois, Jefferson. Mon ami Jefferson, bourgeois. Et donc, Fumo, tu as besoin de moi, Jefferson, I love you, bourgeois Jefferson. Quoi. Merci à mon grand frère propre JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas. De Dallas. JB Kumaluta. JB Kumaluta de Dallas. De Dallas. Nicolas en Angleterre. La maman Nelly. Moi c'est Nelly. Frère chéri. Moi c'est pété. Beaucoup de pongo. Bandale Koyate. Beaucoup de stone. Beaucoup de pongo, mon oncle. Respect. Beaucoup là. Beaucoup là. Non, vous êtes non, pardon. Non, les mabé. Non, les no mabé. Mais tu peux René Loko, tu as date na poto. René Loko, c'est bon. F victime so bétier. Ah bon? Non, que c'est ne basoya 30. Ah? Attends. Ah? 30? Ok. Pour la première fois. Pour la première fois, Azobe Tabazo 35 personnes. C'est déjà Fabrice Kachouva, mon nanda talo. Monte maman Myriam, Fabrice Kachouva. Myriam Boponda. Souka na momi. Moi je suis Soukali. Oh Kachouva, bien leader, moi je suis Soukali. Eh Kachouva, moi je suis Soukali quoi. En tout cas vraiment les oui les. Ouais, on appelle ça Efrata mode boutique Dadi Lukombo patron. Na Lyon Efrata mode Dadi Lukombo patron. Na Okena na mona c'est mon ami. Tu es bien à 20 ans, non, on a boutique, on a été frère à moi. Boutique, vraiment, toi, sur la bien, Dadi le combo. Et puis, arrivage à Kito que Koti, biloka original, et pas Dadi le combo. Koto na poto quoi, boutique. Na moni, ma collection, c'est que Koti, on a, et frère à moi, Dadi le combo patron. Les 8 mars, tous en Genève, on a surtout, on a Afro Mode chez Sissi de Genève. Eh, on a serre nanga. A formanga. Namboka ba jadi la. O ka ba serre ba to fana ba serre maeli na ba king ba serre zai. Suisse n'est ma cambo ka ba Jean-Jacques Panyabougar à Genève. Donc les 8 mars basi surtout à maputa tous en venu mais amoko na Suisse. Il y a Sissi de Genève, ba tutu ba sana Genève. Pour Genève ne mboka ne njamba vana. Ba otali puta kisinjo. Ba otali puta kisinjo. Na za ona na bango wana. Liputa on est liputa. Chéri fini kanga liputa. Ah, ibandona. Chéri fini kanga liputa maman. Moi c'est le roi d'Angleterre. Le président fallait boyemba. Neso nzambe na Congo te ki fa no yemba te. Ah? Na bi Congo mo bimba. Congo? Lelo. Otipe suma lelo. Na ki mo na lelo na mamu lelo. So ça na Congo so longo li ba vie ready. Ba vie bosi na longo li bango. Na longo li vie ready ba vie bosi ba vie nyonso wana ba vie. Ah ba tutu ba tika te ki fa no yemba te. Jésus. Ya. Est-ce qu'on a formé cette bien? Grâce à toi, on a tout quatre mais tout à l'heure on a qui s'injoue. Est-ce qu'on a formé cette bien? On a trois chemins bien. On a partenaire de bébé, on a bâti ma famille pena bien. Yo mon année batu balela na ba amorte. Yo to zana yo. On a bâti mindele. Président na voix moko na hibité ana ba mélancolie mo président lenge mo na 2006 na zo ba fallait lenge. Ya mon 2006 na zo ba fallait go. Fallait lenge. Fallait chocolat. Ba musique ba kanga wa tout. Batu mi kangaka. Batu kangaka. Momo so sima mabele o kanga mabele. Mobale o sima ko Batazar. Batu simba loka Batazar azo simba la ba mort. Na ba nyok no fallait lengi ne so fallait lengi musique kito qu'on a rythme. En tout cas tu fallait lengi. Merci na ba grand prêtre chef à télé Madouma Frankie Kapaya ba Jonathan ba Junior ba Misenyo so merci boyemba kitoko. Il faut yemba no ba masuni mais biso ba yemba na biso ba ker na biso zoka yela ba lengi moko na so yebisanga musique na lelo za raté ka fali to beta musique kitoko na Congo ya tina ba poto ba pecha ba washi yango ba washi ba ko sa stade na Canada chalelo
Gladys Simbala Lafayette, frère chéri. Simbala Lafayette, na pesi bambote ebele. Souka, solingolia kitoko makabo sila exo. Yangone makam. Yé pena côté on a na Château Rouge, Gladys Simbala. On a vraiment bien na pesi pe bambote na Château Rouge wana donc avenue Marcadet, Odilon Mampouya, boutique exemple à suivre. Christian Manzala, Lionel Bossete, La Pulga, Chika Luka au Paris 20e. Donc voilà, qui s'y aura dernièrement parce que grâce à la personne qui na Papi Maïbelanga aux États-Unis, mon frère Nicolas Ngaï, Toko Tamingi Mingi na boutique na Roi Kading, Prince Kassavou, Toba Prince Nakin, Toba Goutron, qu'on a Prince, il te met ça na Prince. Baso bon ça on peut la présenter Fatih merci ba basket c'est côté déjà original chez Papi Maïbelanga merci et puis chez Lord Kabé na Bandal Lord Kabé Molati Lord Kabé vraiment zo mata muke vraiment Lord Kabé Molati Lord Kabé na pesi bambote Olga Kabelo na Belgique wana donc et puis papa na biso Katete donc voilà famille Katete Mobimba la pesi bango bambote Olga Katete te lomoni Lord Kabé ya Molati si monene na kati ya bandalungu wana en diagonale ya place tobengaka place Tigo wana Sebeko wana à côté c'est ba original na kitia sa wana na 8 décembre na kaka na Kasavubu ka ko station na 8 décembre Lord Kabé ya Molati si monene ba original ba vesta ba Zara ba H&M ba Migler ba nini biloko ko tiene pa Lord Kabé na so dega na kitia sa ba bakecha poto na te kuna ngwanjo za raté original poto na poto Lord Kabé na ba sapato ba situ Lord Kabé ya tu di balatra Lord Kabé ya Molati si on za kin ko yano udu poto te poso mbabila mbosombi ka pa Lord Kabé ya Molati yeba ta poto ba consommer pas né parce que ba rivanye sur ta ba Vietnam aux États-Unis de partout au monde bilo on est utara voilà bablo ka monde to lingi nengo dilo mampuya sale la biso terrasse ya kitoko wana na Willery odilo mampuya suka na bord suka na loko et puis maison d'habillement pe wana dans na mona artiste belé bato mbongo balataka ba honorable Landry Bisidi Ndoya Mokonji Ndoya Fati Beton Chilombo balataka wana et puis gouverneur de la ville Daniel Bumba et wana papa Daniel Bumba ah sala abunda akuta kini terrasse za raté pas Daniel Bumba sala ya kinya munene ne bisayo RDC munene ya munene siko papa Daniel Bumba aye akuta ki kitia ta terrasse ezala raté ngam na zo so na za na kinoise na va na kina en tout cas merci papa Daniel Bumba bravo abandi musala banaka présenter la ki gouverneur Edi Yeli papa Edi Yeli Molangi en tout cas bango bale bazaka wana bon baba zala seko na seko bato ba kitia sa bangwana bon souci parce que honorable Edi Yeli déjà les razagi honorable Edi déjà kini bopeto Edi abandaki kini bopoto Edi sana mayele moko eseka ba sa place wana to pe sa bango chance na kuti kitia sa terrasse ezala kate zo mutu abana to na terrasse zo niveau alingi no kongo ya longo la malaria o balobe batonga mboka la mukolo moko te bandi no wana malaria elongo salubrité bosoto elongo na yoka au cimetière à Kasavubu ekoma soki ba mol na kin oui c'est à côté ya ipak wana bazo yebisanga na okamwa bon wana makamesele kala ngo batu basi kufa mamesela ba mamesela batonga na bon batonga et ça be place pour mon pesa qui cimetière ko ça ouais surtout en face nani merci beaucoup grâce quasi wana pesi mbote na ngai na mutu na nga ona lingaka mingi ma grande sœur chérie il y a Gabriel Wabelo na pesi mbote place azali famille Wabelo fallait bato mayele famille bien na pesi bango mbote place bazali na lela bango nyonso fort ya Gabi je t'aime beaucoup et puis ma grande sœur chérie ya Élisée Zafouila ya lobi Paris la défense akomemana ba koko Élisée Zafouila akomemana ba koko oyebi bile musoso bima na baso mo belebele mo bobisa bilongia ngaso na sa boko tiaka elonga patron falite et ça concept dans la émission mais sinon qui biso ce qu'il faut tout ça la promotion ben ne la vandi apona respect nanga botiaka elonga patron vanja te sirika maman patron musique leader mboka
Hein? Bah, puis artiste en Bah, bah, Baptiste, mais bandé mon patron. Artiste en Boka. Tolini Congo, il love you. Congo, je t'aime. Congo, Congo, Okabama. Congo, qui était président Fatia, ça on a président Fatia, ça pour la Bundet. Président Fatia, ça pour la Bundet. Congo, Congo invisible et caboraté, donc. Et qui est Monsieur Soudan, jamais. Congo. Merci na Baïbalandi, biso na Image Pro TV, Baïbalandi, biso na page nyonso, pour partager massivement, ba commentaire, ba appel et ça la biso bien ba suggestion. Merci na Fire Basket, Héritier Basket. Non, on a pas ce mot tête. Non, on a pas ce mot tête. Kabon rena mbote. Quand on a pas ce mot tête, ça ba Fire Basket. Guy Basket. Guy Basket. Ya. Voilà, ya. Ya. Asoma ma pa on va ya poto. A bongisa ba papa ba mamba bongisa famille. Lelo moni ba Fire Basket. Bango tout baza très bien famille surtout très bien. Avant de sa famille ça m'a battu à Guy Basket. Na pe simbo na Kevin Mavungu na Kichasa jenga ka kabungu bambino tuboza la bien Gelor Alika. Igor Dibwe. Kipa Kafinga. Fabrice Ngelo Kipa Kafinga. Piro. Na moni mbo la ville wana. Wario. Kipa Kafinga. Wario. Kipa Kafinga. Wario. Ba Igor Dibwe ba Wario. Ba Gelor Alika ba Wario. Terre mo ma fille mo ba Wario. Même ça me Nicolo Wario. Oh là là. Merci la présidente Fali Poupa. Merci Nzamba Batela partout au Tambolana bureau mo mabaidi badiata. Binotou directeur Nepso ya Bogar directeur à Swag Botambola bien la maître Nepso ya Bogar ya Malor maître Bessengande Manon Batutu ba Eshiki Tenge bureau nyonso tout boza la bien vient jour aller la bino fort bana poto boza la calme ba waro boza la calme Vanessa Kachala pa bo me mabana Wario Wario Vanessa Kachala Wario yuka mabanga présent nga Fali aboka batu etikala zingeti le rakaba biso ne mabanga etikala ka allez Fali kata bangonyo so rendez-vous au Stade de France et quoi bon on est quoi merci beaucoup banga Fali yaya Fali azo tunda bango quoi Fali azo tunda bango na niveau mon ça yo voilà Isaraki Abongo Kisinjora leader américain merci d'être passé ici dans la chaîne Image Pro TV chaîne Merchan chaîne EP Sarab Information donc voilà par rapport à Makambo Boyoka qui bomoni yemoko leader américain à l'équipe PA éclaircir moi c'est conseiller na beli à côté au moins picha na belo moko nazaki na 140 kg est-ce que c'est bien non on a comme qu'il n'a pas obésité on a 140 kg on a 2023 docteur na Kichasa artiste senga fona kita na micho na ko na 118 habité fona ko na 100 kg 100 kg habité fona 100 kg donc babi muni les malade muni na malade donc batu ba mona na kiti ba likara za la bureau batu ba bino bolinga te boko mes ba mesana pour docteur na be fona ko 90 kg Nepsi docteur na zo 90 kg so no kita trop nga comme sport na lira ka bilo ba régime depuis 2023 style na yo style 23 ba misuni ba peki sang ba mbisi ba nini donc babi muni na malaya la koma kibo solo kila non mais parce que on comment bien est-ce que on est pas normal est-ce que santé faut contrôler faut contrôler très important même pas mon kiti tu n'as beaucoup yepo kiti très important quand on laisse ndeni muyeti non quand la sécurité quoi on va kangi na tomber le colo bien non quand il y a la comme ko paiement 2022 ton le carapota watana la gina ba 142 kilos ngamo no muta pana le bourreau na le bourreau ce qu'on ne pas ça va comme pepele ko pas ça pepele voilà leader américain Kisinjora merci na ba Bolandi biso de partout dans le monde entier merci na ba union so ba linaka pardon na ko ke succès le ko boité pardon maman nana ketchup na sengi merci pour présent fallait à la bonne à la bien santé malamu c'est maman nana ketchup c'est ma maman chérie na sengi merci ndazo batela président na bana OK na bisu moi ça maele et puis moi ça lo sambo OK taka mata bangomba amata pona mbano no mata ba mataka mais président ça bitumba moto ko na bitumba ngote étoile na ye aura na ye chance na ye bato ko bundisa ye ba mo busa Fali donc il y a sa femme mata des craqueurs ba ka ipse nga mère la te pour na vie na nga amata ngomba femme mata et puis sans oublier honorable Solé Kauka
wana ndeko na biso famille na biso I love you pas Zouzou mais c'est soin d'accord Congo Fleuve Congo Fondation Fleuve Congo Fondation Fleuve Congo merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Partagez massivement, likez, mettez vos commentaires et vous salue biso bien. Merci la bande de Gognon sur Obazagi na biso Oba assister biso du début jusqu'à la fin. Donc merveille Papouche l'artiste. Ah bon, merveille beau hein, merveille bien, garçon de taille, mignon. Artiste et comédien. Merveille Papouche. Ah, ça peut pas bouger. Tu vas sentir dans ce télémien. Voilà. Merveille Papouche. Molélé, donc merveille Papouche. Mobali. Kitoko. Merveille. Je t'aime beaucoup, mon frère. Voilà. Frère Nabiso. Eddie Molélé. Eddie Molélé. Molélé ske? Molélé. Papa na Kerticia. Papa na Kerticia. Je t'aime beaucoup, mon frère. Merci pour l'assistance. Ça est fini pour aujourd'hui. Merci à Graciasi Ozagi derrière la caméra. Caméraman jeune. Réalisateur jeune. Mais il caméraman jeune. Il y a une photo. Voilà, merci beaucoup. Merci. Partagez, nous sommes arrivés à la fin. Allez, toi, bye, bye, ciao. Toi, gosse. Émission ça va plus.